Biso réveil na biso wuti pas vernoté. Biso wuti et pas ya adinaba. Parce que verno andima ba prophétie. Al bilo et belé na bandima wuti. Mais lelo ba comment prophétiser? Lelo. Mais bien sûr, ba vague nyo il y a tendance labor na bazon di mabisa qualité. Maintenant c'est ba on va service dans na poko. Ngana ote ya Dominique Ngoywana azali chef intercession. On a eu la pasteur. Ngade a pasteur na ote. Frère, oui. Comme intercession. Oui. Ngana mpaka, na mudakala. Bato zo yoga yogana baba na mike. Erwana. Basoni pe baza ba frère. Mais wana ngana ote ya déjà. Ba miracle na biso. Donc ngasko amasala ngasko ezali ba Serge Fididi. Na nga musala nzambe me ya legenga na moto. Aina ba miracle ba paralytique ba otamola na tonga ye petit aza ba kisi. Kizamina mutaye après wana za maître so aza directeur école so nani wana te yeta tane tambulukoki. Donc na kama ba tubilobele bazolo ba odele faux prophète. Prophète wa bana opesa ba date ba heure ba nini ba kaleso biloko na zanga. Akaro 130. Voilà. Oza wa nazangi ngasa na suka OK. Voici problème na otata muto a réclamati. On ba geographe na ba bimité ba geographe na ba bimité. Banani? Ba geographe. Wana bana ba koko. Amela ba mai lelo ba TV komi ya makosi. Ocha zuma ile. Bango be na retard. Lelo ba bani zo chama na TV mais ba bosa to na écran plat. C'est les gars ba ver réseau panzana na mikolo na ba. Ba Denise vraiment ba Denise bo calculer un peu makamute. Les roses que écran ya makosi wana za Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Nous sommes à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bandimi à Tolonacé, pour bisou na Tolonacé, tozala na bandimi. Tozala na ba fanatique té, tozala na bandimi. Tolaka kibino. Na la kaibino là, on mon frère Moulolo Moninga asepeli vraiment makasi couple Mungalou. Tango ba Moninga vena ba sepeli makasi. Donc na zanga moté na plateau. Kalamingité Francis à la plateau na biso boye babanani naza na bango et sali bien vraiment tant Francis les nobles à fungoli penza plateau bo moni nani onaza na e donc elle la kaki bino na États-Unis lidi penda tali a sepeli vraiment moni pasteur na e prophète na e o pena mama lidi nzamo kili alingara mingi. Shalom papa. Shalom. Papa, je suis vraiment béni. Merci, moi aussi. C'est qui vraiment promesse, on est bien comprometté, vraiment peuple à tout lancer. Na essaye bango so ipela na niati makulanga na mabele ya Congo na ko yambela bino pena pasteur de l'Est pour butuni ba question et belé ba question surtout bando tout nanga yango na eli yo yango. Merci. L'homme de Dieu, je crois, le moment déjà figure au Tozanaye, na Angola za icône, sur na beteli sur la mutumoko oganga. Pasteur Jean Pedro Maria na popula Ningisi Cameroun ça fait moins ça là il va 2-3 ans na Cameroun tanga za Londres to solo là misale monani le prophète Denis Lessi et pendant ngazali exemple moko sur pour na ba jeune montante wana koya je crois de maïma ba esima wana batu fuba ba histoire le prophète Denis Lessi ayena makambo ya nzondo ayena makambo ya kozwa kopo kucha likolo ya TV na weba souve moto yaka nango salaka yo donola msabastagno se kufa so ebitenga na idi magicien moko utaka ela biso cercle na kati okamwe omweka na salaka wana boyokani otobomisa mwa na voici l'homme aye asisi abimia kei misale salamaki stade de Martyrs tout ba même pas bansu ba ba setia yo so salango plusieurs fois dans l'homme de l'événement yo songo bimi c'est événement. Mais na moi tamo muke on dit olala ki non na été mais na zago luka message. Un prophète parle avec un message. Na zaïsou na message parce que nzondo ezoyi temps nango et boti bon. Quand j'ai donné, la population ne recevait plus. Quand j'ai donné, alors Dieu m'a dit il faut chercher, me chercher. Né na bimi na ke ba Cameroun ba mboka msusu. Na yo zong avec nous lukanga place yo kutana ngande na zongi intérieur dans ça 6 mois Dieu m'a donné un message né na zongi yango na zongi na e malamona kishasa na bandi sur les hommes de Dieu politique na e na côté pas ba musicien na côté pas ba sportif à peine à église. Bon avant la zone ça me pas maman Tolonacé
na tamoko to yaka na fikine na landa ko de près naza moto na landa ko de près to yaka na fikine ezana ba homme de Dieu je crois Angleterre je me souviens là na yebi yango très bien banati direct voilà ba yaki moi et puis après ba pasteur ba bunda penza likolo mbongo et loko mouvement na obanda ki wana esilaka mamotaka ba bundi pe mouvement mampo esili ekenda wapi celle-ci nyonso na kangisa ngo ekoma NRC ouais comme confession religieuse CALDC celle-ci oye yamaki bango ezali celle-ci conférence des leaders congolais oui oui donc OK donc yango nde sikoyo dans sangisi nyonso wana na sali yango na CALDC na fongoli to sali NRC nouvelle église de réveil réformée au Congo oye commis confession religieuse ou l'état a pesé biso mikanda ya confession religieuse donc to commis neti comme le catholique protestant voilà il y a dodo oui dodo kama mutazali mokonzi ya RCSCO oh prophète sonné atiki déjà atina ndeni atiki atika ndi parce que manani ko kati atika ki ye moko alobi pe atiki na ebite nde bayokanaki base considéraki na yena ka 15 ans esali ke ye atiki ayebisi bato bazonga ndamba ye pa na nga ndamba bazoyenga yenga ndamba mosusu omonaki wana bauti oya wana baye lisusu baye ebele donc bamosusu bapanzani tout ça donc baboyi na bango kozonga mais on fera tout tosolo na dodo jour wana tokutani totala comment on peut gérer l'église de réveil ensemble pour batutu bazala escruté. Nous allons réunir toutes les confessions et à tendance réveil pour permettre biso tozala eloko moko. Qu'est-ce qui fait que les prophètes de Nilesi alongo na ERC pour accoster la plateforme na ye libanda ERC? Tenazala kuna te bon mukolo oyo Kachenza a comment kozwa problème na pouvoir en place na era ya président nani pour na certains dire alobai batutu ba voter ne balingi mo bilo mo mikemike na nanaki. Bon, comme les confessions religieuses, les autres dépendent de responsabilité na pouvoir en place. Parce que nous sommes des représentants légaux. Oui, oui. On a été fait pour soutenir le pouvoir. Alors, que non, on a besoin d'Albert Souté. On a une place. Mais on a besoin de RCT. On a besoin de poison. On a besoin de l'homme sous ou les autres, c'est la queue. Tout pour respecter ma camonde et le Seigneur. Ndé na benga Albert na bisi vient na Albert na bi bon na okote la masolo na yo parrain na nga oui na kote la toi mutu musuzu na longola ko sai 10 anniversaire mariage ndaki ya pambola to na bota maki o mana landela ko oui na nga ya benda na longola e place wala mais na bia vient na nga bo tikala kala disolo na nga na bimi na ngai na salelo na mais ndimaka ka mwa manga na koloba e peso ba estomac pasi ba bloc ebele na ga mutu na yo ndé na bimite. Nasali, on a récupéré peu beaucoup de pasteurs, on est dans les 6900 à peu près. Na ba ba uto ya ce qu'on a enregistré bango menaté on a pembe to comme dans les 8000 et quelques. On va 8000 églises. Alors to ndé na bima yoana. Yango monike na tika bango di solo wana ndé ba yo continuer ce que à 15 maintenant ni soni aye. Après dodo aye ko récupérer. Dodo a récupéré peut se conflit il y a 2 temps. Soutenaki général Soni Makas, le général Soni a égoïsé sa bango bino, bola nanga soutenu na tiki nyonso wana na tika kama église na. Qu'est-ce qui fait que général Kafuta, général Soni Kafuta, tu as eu passation de pouvoir, tango bazo sacré, ba pedla tsaki ekoti, ba simisa ki nzete touche, mais passation de pouvoir ça il faut remise, il faut moko kota moko bima. Mais comment général Soni Kafuta yem tazana kanwana ou ba pesaki? Mais en tout cas, jamais coupé sans pas de Kamba. Et directement de Kamba, comme il peut pas consacrer. Dans les bêtises, comme être Saoul, na David, na Omekapé, yo ma bloc on a la vérité. Bon, un jour, je n'avais prié pour Dodo. C'est un jour, tu vas me remplacer. C'est une parole prophétique. Ndé salé. Mais un jour, personne qui a foutu dans le stade des martyrs, tout ça là, ou appelle ça comme manteau. Ngande za manteau. Voilà. Mais où on est à manteau, on est à passation de pouvoir spirituellement.
pour nga ezaki manteau na stade, ça dit que il y a génération nyonso do récupérer bango tout na récupérer bango meki so tchali baba okokate te ba kokate mais yesko ezaki na restaurant baliaki apesi soko nini offrande ya bien et puis via lobi maloba tango maloba na ke yango lelo ezokokisa. Alors dodo pe na tour na epe Albert pe a pamolaki tango apamoli pouvoir ekomi mibale yango a récupérer tous les deux côtés. Parce que la minute, c'est lui le boss à l'église des Réveils. C'est Dodo Kamba. Oui. Malgré l'État reconnaître, Mikanda tout les a signé. Jeunesse Naïm Obimba, il voulait aller à Moussaba Mikolo, l'église des Réveils. Il a pas poissé ses quotas, des ordres. Il y a poison à Tambanoumaké, mais à se soigner aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il est l'évêque général des églises des Réveils au Congo, donc c'est lui qui représente. Quelques appels à minute à zapper sous anate. Ok, nous revenir na yo, je crois na pisa pas maman. Prophète Denis les azama prophète Moaza Koni, nous donc nous auto bien mais pour na biso na tolo na c'est vraiment nouvelle parce que c'est la première fois à l'écanato na c'est ceux qui pena ban tolo na c'est tout bandimi tolo na c'est bani balandi la biographie ministère ya papa na biso prophète Denis les ba ko retenir nini ko te pan. Ba ko répondre que na bon motema na 80, na bando te appel na 80, na 82 na kei mboka ta na komi na négligement moké ba yo récupérer na père spirituel nga siko botonvia ayo côté nga ala tsanga que na un prophète na kit a formé nga pendant 2 ans na Zamba na eu formation na eu don ya prophétie na eu ministère prophétique a formé nga enseigner nga a prier pendant nga na zongeli classe na eu diplôme na kit ba cours na université et puis na salle théologie et voilà jusque là de Denis mais na yeko sala arche de Noé na 80 na 90 na zaki côté à l'église moko na Kingasani nzamba yo pesa nga vision et pas PDG moko bo pesa nga voiture ndako bloto afuta nga $500 par mois et puis moko na lotika bo na butu na moninga neto corriger zaiko. Allez, t'as d'autres corriger musique à Zaïko. Ngai na tato yo, toi va passer. To ko musique ko corriger ba voya ba Zaïko non boité ba emba boité il faut boité ba. Biso ba passer to musique na Zaïko ndini. Allez, maman massa c'est bano beta mangana bimi na kimi yepe akimi. Place mon nazo kima ba bendinga na place mon abi voici l'arche de Noé. Bana musa na yo yango. Sala ngonde na komanga na ona limite. Donc jour à tongo na ke oye ça papa na bo futanga de compte ngana ki nzamba pienga musala abengi grand frère Charles la tombo kelinga yo mto zwa salaire wana voiture wana ndako o no luganini o sa église ko luganini ngabi je m'appeler apesi nga mbongo na ngana ke ba mwana moko za ko aider biso na misala papa Charles pana ba na ngufu ba pienga mo salon na se wana na te mo matela nga na yeko louer salle ya motel Fikini na teki biloko tout na zwaki na ke ko louer instrument ya campagne na ke koya na maboko ya defao kuna na corriger zaiko côté na comme pas defao nde defao siko atuninga o luka instrument combien de jours abi 3 jours abi bon $1,200 papa nga na poche na tika na $20 c'est abi bon nzamba convaincre nga na pesa yo instrument ofele na pesa instrument na pesa kombi na pesa biloko to ofele kende nde na yeko ba l'église na ko yepe pa bakunda sister na yeko defa pe pa na baona bobo ya ko beto ofele to tala mama wana na la grâce ndeko nga moko Eva ala vana na kwenge na banunu wana matete ala pe na instrument ya yepe na orchestre o komi tundisai presque ba kuna. Okay. Ya motombo apôtre motombo to vandi wana to sai boulot plein na modérateur nanga to bandi ti ko kenenyo songo donc ta on a commis na archipe fongami nzambe pe asali que na komi ndenge na komi donc pasteur Denis les Saza fruit à rébellion te la fruit à rébellion te na bimi pendant na temps nzambe et ba bande konanga ba bénir nga pasteur Charles ici. Et puis, on continue à faire la rebelle. Ok, je crois, Tolandi est l'homme de Dieu, l'évêque général. L'évêque général, il y a bien.
évêque général Denis Lessi Vuluzi Mbio Okpokpoko Abuite Zata quoi Kolo Nzondo Nzondo TV Oto Yebi est vraiment ok. Mais la ligne un peu sa moins différence entre évêque. Est-ce qu'évêque est un ministère? Parce que il y a un prophète. Comment un prophète a comment évêque? Évêque est sa fonction, titre. Ministère est à 5. Apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur. Non, un prophète, parmi les 5. Mais évêque est allé, pour comme évêque, il faut que nous évêque bandimao. Basali enquête sur yo, monique moralité, bilogue belé ou est vrai. Alors, monique expérience ou yo sali na ministère après 10 ans, 15 ans. Batali expérience, batali nommé évêque. Alors, sacré pour la première fois, c'est que sacré monsieur Tikali na l'étape à nommé parce qu'il faut le temps d'imao. Tant qu'on kuna bandiminga, le temps diminga. Pour ba évêque belé à Congo ezaka ya Congo. Maintenant. Bon. Parce que ba évêque belé bazali na ba seka. Yaki évêque té aza évêque mais évêque ou ndenge procédure ba voter la ngate. Mais aza évêque. Différencier non ba voter la ki ndenge nini yaye ba bezandenge nini. Bon ye ezali bango nyonso ba mbenga ba évêque en tant que ancien. Bango nyonso. Wana aseka. Oui. Aseka o ya oui avec Mukuna. Oui. Mais ngana za nommé par d'autres évêques extérieurs de NRC. Y compris na Yimopé Mukuna. Non. Il y a trop voté oté. A voter ngate po ye ba sacré été. Ne faut tout la vérité. Il est évêque mais ba sacré été. Donc ba papa net ba bateau net ba grand évêque toi là on a mboka Ejiba. Ejiba après d'abord nani l'archevêque nani Kaleta. Oui, c'est lui qui Kaleta. Oui, il est né sur Moutaza parmi les grands archevêques à Congo. Et Jibaza évêque. Mais il y a un archevêque où a mutu a consacré à Bissou. Il m'a consacré Kakeza, il m'a consacré Sonic à foot. Non, Coutinho n'est pas un évêque. Il y a un nommé archibishop Yemoko. Oh. Oui. Mais la prière na Nigeria tout ça. Non, mais il y a un sacré qui est à comment archibishop. Coutinho Yemo a mon Yemo Magamnaï Yemo. A mon premier, a premier habilitation na liboso donc il y a tout ça a été. Mais a parmi bateau ba salik église comme église. Tout là ba groupe de prière yem ta comme ça biso église. Yem ta même biso style yo to comme il est là archibishop Coutinho. Il faut qu'on le remercie, il faut qu'on puisse lui dire merci. Donc moi je crois que je lui dois beaucoup de respect. Ok. Aza inspiration mon indépendant. Merci l'homme de Dieu. Nalina toutes nos questions mokoza izo matanga siko étant toujours sur la nayo par rapport ya ba banani o lelo en tant que yo mutalinga linga toza icône ya mboka oyo peza icône na monde. Oya bi Denis le cité c'est que na vie na ye alanda TVT na batawana. Ba o ba malio ba père spirituel. Banani ba mema réveil a na kati ya oyo ko reconnaître comme ba père. Ngana ba batangela ngani sato. Na teso na kotanga ona yo. Babi na ngai verno. Kobuka ngate pardon. Babi na ngai oya nzamalamu. Yé. Et puis troisième batangaka muto yingo tangate. Batanga ite. Oyo ngotanga. Papa na biso to tangate. Oyo tanga la oyo tombola la. Oui, yo tanga kasi au troisième na. Troisième, c'est que je crois Congo Yokima. Mais il na landi pas no oh comment ba otanga bato na misato. Et bon au père na biso ana oyaza ko na masina poni batanga était parce que il pas parmi ba père il réveil en boka oyo. Parce qu'on reconnaître vers l'eau en tant que père réveil à RDC, il peut reconnaître Mouzadi Nabal. Bon, Moutaya na message na Congo eza Greven à Mundele. Après, parce que catholique il y a qui après. Oui. Protestant c'est le protestant qui a amené l'évangile au Congo. Grâce à Greven. Après, il y a des protestants sisi vague ya sikawana et ya qui a
Adina Bala na Vernon. On va pentecôtiste. Baza assemblée de Dieu, baza réveillé. Baba assemblée de Dieu. Ba réveillé. OK? Vernon a réveillé, a assemblée de Dieu. Adina Bala nzambe malamu. Ye mutaye na style un peu réveillé. Mais ami créé comme ya nzambe malamu. Biso tozo tirer révérence na biso tozo tirer sur na biso pas Adina Bala. OK. Tu dois tirer par Vernon. Vernon ezali ba missionnaire. Non, Vernon ezali ba de Laurent Dalo. Ba trokola ba nanu alemba nani résurrection. Résurrection nani Dominique na vague wana. Wana za ba pentecôtiste, oui, ba to ba français wana. Donc bango nyonso wana baza batu ya assemblée de Dieu. Na papa Kelani. Kelani azali muto ayamba bango. Ayamba Vernon, ayamba Adina Bala, ayamba bato wana nyonso pa na ye. On peut pas lui refuser ça. On ne peut pas lui refuser. Bien qu'à ça l'explosion, il y a Adina Bala. Adina Bala, c'est un charismatique. Vernon, il a amené un bon message. Mais celui qui est resté en vie, c'est lui. Papa Kélan. Oui. Il a réceptionné tous ces gens, il a travaillé avec eux. Yinda Zalakiao. Bango ba koutier ao. Bango ba wuti a koutier. Adina Bala a outi a kouti nani Papa Kelani. Kelani, oui. Donc Kelani a yambi bango na vaga mindele. Donc on doit le respect à Kelani. Kelani n'est pas trop charismatique net Adina Bala nan. Chacun de nous a un don, il a sa particularité. Il est sérieux, il craint Dieu. Il n'a pas une si grande église ou une dignité, mais il a la parole, il a la crainte de Dieu. Ça lui vaut ça. Et c'est lui qui a reçu, c'est le berceau qui a reçu ces gens-là. Alors on doit lui devoir passer, on devoir les respecter. Pourquoi? Et il a le respect. Bisso réveille na bisso outi et pas vernoté. Bisso outi et pas ya Adina Bala. Qui est lui qui a mené des miracles, des délivrances, des guérisons spectaculaires. C'était Adina Bala. Donc bisso source est Adina Bala. Donc Adina Bala a P6 Konzela na réveil et banda à partir yaba. Parce que Bamutombona banani c'est après. Donc on Sony, non après les Sony messager. Oui, bah messager bon histoire on a il est trop long. Non on a autour fan da to parler sur l'histoire de l'église. Oui. Ya Congo. Oui, na olinga pembeni nanga nani azala wana. Nani? L'historien na biso église nani Lokadi. Docteur Lokadi. Docteur Lokadi. Ou azana na kindoki wa bon oya na. Azana nini? Na sorcellerie o abima à partir de délivrance. Angali ya maman ne mutasuka mais Adina Bala sali prière à koi. Azali. OK. Yazana NRC azana biso. Azana bino. On sait que dans nzela na yo na oyeba ko récupérer. Na obenga ye. Voilà. Aoya to sa émission a retracé biloko. Voilà. Parce que c'est lui qui a l'histoire réelle. Oya ndenge réveil ndenge bandi ekota na kati ya Congo. Oui, ba nani wana ba messager pe bazaki na ba période wana pe ba bima. Alors biso to wuti na Adina Bala. Ye muta excité Congo. Na ba forme auto commune. Andimi ba don, andimi ba ministère. Tu vois? Parce que Vernon andima ba prophétie. Al bilo rebelle na bandima wuti. Mais les lots va comment prophétiser. Les lots. Mais bien sûr, vague il y a tendance la borne bazon di mabisa qualité. Maintenant c'est on va service dans la peau quoi. Na peau ndeni. Mais ba yena nda unayo ba yo sa lo ba délivrance na kati nda. Église mo boira ya batanda so am komona ke bande kona mo PDG quelque part mo milinga na ndako. Ah, sacerdoce. Nini boye ba tulai ba ni na banzi panzi yango nyonso na bidi. C'est mon frère, il dit laisse-moi tomber pour ça. Où tu as porté l'église en mission. Na bino pe pour ça à bloco. Bisou du réveil tout ça là côté. Ou beaucoup bisou ba sacerdoce. Hein? Oni. Donc nous on vient de Adina Bala. Moi personnellement je reconnais. Mais avant bango ba bima basoni, il y avait des églises des charismatiques où ils allaient net ba frère au ton comité rebelle. Il y avait Campus pour Christ. Oui, Campus pour Christ, oui. Oh, on a remplacé les pasteurs, c'est qui encore les donc, ça, les 4 lois spirituelles. Voilà, bangonde ba ina base pe
il y a Bisopoto Telema, Campus pour Christ. Oui, oui. Il a favorisé les groupes de prière, la formation, l'enseignement, tout ça. Ndewana, le groupe Ebandi, au Kuta Kayange, place Oyo, Dieu Dominique Aouta. Na Kayange na Lemba. Oui. Voilà. Erwana, Ezagi. Il y a un groupe de prière. Il y a un groupe de prière, mais il y a un influent. Voilà. Il y a un jeune, oui, Moutouazala Kiwana, Ezali, Serge Fididi. Après, il y a suspendre, il y a Tchasko, il y a Dona. Après, ce qu'on a entendu, on a Dominique Azali, chef d'intercession. Azan intercession. Ngana oteya Dominique Ngoywana Azali chef d'intercession. On a eu un pasteur. Ngade pasteur na oteya. Oui. Comme intercession. Oui. Donna est témoin. Donna chef na bangonde siko a commis na États-Unis. Mon ami Donna là où tu es, tout ça kuta auto tine la mbongo semaine passée. Donna. Donc c'est mon ami au fait, c'est lui qui était là. Ça va suivre voyage aux États-Unis. Dominique Ngoy a commis berger a eu ce qu'on a 9 raisons a commis placé a commis. Nana mpaka, la mudakala. Batozo yoga yoga na baba na mike. N'est-ce pas nani? Maintenant le bozo kate. Erwana. Basoni pe baza ba frère. Yoza pasteur. Non, biso sotora ba frère. Ba frère charismatique. Ba frère charismatique. Mais yoga na na hotel déjà. Ba miracle na biso. Beta na biso. Anjonde ko. Donc ngasko amasala ngasko ezali ba Serge Fididi. Le ba master na yo. Ba tata ya tata. Ba tata ba ba frère oto sikoyo te sonite. Soni pe bazala dia na nzambe malamu. Ba baze su ba choriste kuna. Na mutombo na ni mususu wana. Bazali kuna na ba mama Olangi. Mama Olangi paternel na bango. Na sikatenda pe ya papa. Wana papa sikatenda pa mutaka. Sikatenda bina le pe. Wana pe ai mutu na biso. To beta na ye na bisika to kutana. O mungi na histoire wa tata. Oyo te. Oyo wana na bi wa tata. Ya tata ni collègue na biso. Yende collègue. Aïe vient na biso na âge mais ala obeta biloga charismatique. Watu bundana ina pa ba konzi okota beaucoup te ya sana. Obeti boye pa bete. Donc bato lelo ba respecter ngate parce que ils connaissent pas. Voilà. Nga déjà na bana côté avant grand frère na ngai. Charles. Nga na comme dia pasteur avant. Pour ya zo boyene comme qui pasteur. Mais on a dit ya bon la vanga mais on a Jean-Marie Azadi a pasteur. Oui, Jean-Marie aïné nanga. Azaya non, allé qui m'a né. Ya zaina ba Sony. Voilà. Ye azaote na ba Sony. Déjà. Déjà ba stade sala ba stade. Combo déjà Jean-Marie les. Ngana osimba esak. Na nanga musala nzambe me ya legenga na moto. Aina ba miracle ba paralytique ba otamola na tonga ye petit aza ba kisi. Mutema mabe kaka. Mutema mabe ozana ngoli boso. Tena na ngote mais ozana ngoli boso za jalousie. Jalousie. Comment les gars obeta mengai na osimbele sa. Yesko a 14 ans nzamba benge to yoka. Biso to yoka ba voix moko izolo ya télé. Toza otie likola table pour terre. Donc après wana sikoyo ba génération wana nde eyeko bima ba groupe de prière ezali mo ba base belé. Nde sikoyo kutino vague uti poto wana ba Sergine ba komoya ba Osborne ba komoya ba Mayesh ba komoya ba Charles Talinganu ba komoya nde sikoyo ba kakenza ba uta poto ba yena ba vienanga oyo olele fort nani Joseph Matuba nana mwa muta omela 20 verres ya mai na kilte moko mbangu so azote azolekama j'écoute non na moni jour à day ya grand frère non j'ai aimé vraiment Matuba oza wapiko zongisa biso biloko na yoka mate ya mais Joseph Matuba tu es là mais ba même génération peut cliquer dans la même génération de Ochapé nani évangéliste qui zamena kibila te qui zamena mutaye après wana za maître so aza directeur école so nani wana te yeta neta mulukoki biso to hote ya wana yazana no maître. OK. Aza maître ya na école primaire et puis a commis professeur a maïle trop. Alingi classe trop. Au moins azo si ça classe à école mususu kizamena na bité lo azoluka. Afili sina koto ya na science politique a ke bandisu na droit. Ali mwana bato abandu de balingi kotanga trop. Kizamena ça iso ba deux licences position de. Même yopé même yo ba te que aussi c'est université à Lubumbashi ouais na tanga et puis na sala ba bien côté ba éviter na na sali pe droit na sali pe théologie na sali doctorat la théologie bon ba on ba zo mona ngaka bo na prof
Mais, Bobby? Mais on a ça avec grande distinction, non, la théologie. L'homme ou bien un professeur. En théologie. Maman, yo. Théologie classique. Et puis, na silisa d'études, tu as 1000. Tu as 2. Nan américain, américain, on a ce qu'on a ça là. Pour tu étudier qui, mutumo akimi na, mutumo bachelo 10 personnes libos. Pesa combo, ne balati, couleur na bango, po. Aussi ça dé. Donc, la cam a battu le vélo, il faut prophète. Prophète doit banana au pesa badate, ba air, ba nini, ba kaleso bilo, on est en gat. Yo, bango, pour nga numéro 10. Na badouté na tie macaro. Voilà. Na tie mutu tout soma macaro place yo goso. Macaro 130. Voilà. Ozawa. Naza ngingasa na suka OK. Voici problème na otata mutu a réclamati. Moi ba geographe na ba bimité, ba géographie na ba bimité. Banani? Ba geographe. Wana bana, ba koko. Koko. Ba Francine na noté ba otabisi na TV, ba otia ba mai na TV. Ba olanda pe. Mais ba tuto do moi lelo ba orinya ba tia ba mai na TV. Ba mela ba mai lelo ba TV komi ya makosi. Otia zu mai le. Bango be na retard. Lelo ba bani zo tia mai na TV, mais ba bosa to na écran plat. C'est les gars ba ver réseau panzana na mikolo na banda. Ba Denise vraiment ba Denise bo calculer peu makamute. Les roses que écran ya makosi wana za soutien. Même mon bolo azana mo écran na itikaka mo na banda. Et puis comment peut bloquer déjà Nintendo? Bah na Nintendo c'est ko bango to tia ba ver na écran plat. Papa otieka bo panzani. Prière en route aux yangout. Donc au moins que biso to bimi et pas y avait volonté. Batu na batu baki. Parce que tant baka kenza ba yi. Ba comme na style ya ba veste. Biso za na biso ba pantalon minene. Ba chemise ya minene. Ouais si on mesure ça non te. Te, tu za ba to ba pantalon minene to ya ko kangama nete basango. Siko erwana siko luzitu. Nde temps continue ye na ina balber ba bani be sharp ba veste banini to mo landa bango to luga ma veste mo atombola o ke luga ma veste mo sharp otie mutala veste munen nzambe to widi musika papa c'est avant maman à répondre après continue ye na makambo église alobi te to za ba groupe de prière te voilà to avec église atie armée de victoire église il faut on ndima mutu continue nous amener cet esprit là et il biso ba veste to comme là ta propre to comme moi ba car ba nini grâce passer continue ya ngopo beti toute pena ya ni affaire digamote to buna malade ya mis papa na souffri tout bato ba otala biso po ba na respect ko mona ke ozo sola mama uti poto bino bozana botamola ko ebika moi passer abimi na TV ba otala ke propre quand même ça va c'est que ce que nous sala mabuzo ba bato bebisa bato miso ba longa na émission ba mo. Oui, batala que donner ça le cas bon attendez c'est important pour la public pour complexer zalati et c'est n'enga bon on a complexe devant un musicien non devant batouana au balata bien non parce que biso sto kota même magasin Wanjute te chinité te louvoité te ba venu na ya zando na yokota ngote kala dans des na période ya avant ba kutino baya tozai kuna wa tozai kotana tombola na 6h du matin oza no telemi otie petit moi zo ponela soko tie boye ngwala soko tie boye sola na ba kaleso ya tombola to banda wana to di loin mais sikoyo naliaka penda sérieusement so na le naliaka so na lati mba moko na comme na principe moko soki na lati sérieusement donc so na sombi eloko c'est que ça vrai